bazwi est bana na biso bakoko na biso bakokolo na biso bakoya koreklame parti wana. Denise malobo yo zongeli ya Pasteur Ekofo obeti libanda. Pasteur Ekofo azalaki décideur te. Pasteur Ekofo aza simple citoyen pasteur. Na contexte oyo liya se retrouvaki na ngombe wana yango alobaki na ngomba wana ke lelo soki bozwi ndambu ya Congo soki biso tozwi yango te bana na biso bakoko na biso bakoyaka bakorekipere yango. Maloba wana yo mama Denise eskizenga naloba yo okoki kozongela yango te na contexte oyo twana ngo lelo ya guerre. Peuple azozela mobali na yo na gouvernement na ye basala tu babilisa biso na kati ya problème oyo. Siko maloba Ekofo yo koya ko répéter moté parce que yo za décider mobali na yo za président donc yo za président de la république oya koloba ke soki banguna ata bazima be na biso lelo lobby te biso na posa lobby ka maloba na yo ezibini lokola ndeti yo zo kolela ba d'avance ata soki bajango botomboka na bino te bovanda bozela mula wane koyaba na te maloba ne kombi na munoko na yo te soki bakonseye na yo bakonseye bandu kwangu kunaisha. Bandu kwangu kunaisha. Mimi nasema kunaisha. Munojoma mbo napita leo ku Rwanda. Munojoma mbo napita ku Rwanda leo. Eske munaijua? Kunaisha. Kunaisha, kunaisha. Mimi nasema kunaisha. Kunaisha. Merci beaucoup. Je pars. Kunaisha. Kunaisha, kunaisha. Bashimilande bongo. Kunaisha. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Kunaisha, kuwafu. Kunaisha. Merci beaucoup. Hein? Bandu kwangu, muku besoin na explication ou bien muna besoin na explication. Denis Nyakeru ye ule kwa Kagame. Denis Nyakeru ye ule kwa napanda avion ya Air Rwanda. Denis Nyakeru ye ule na bibi wa Kagame. Pour votre information, Denis Nyakeru, elle va appeler la femme de Kagame tante. C'est la même famille avec la femme de Kagame. Mais beko na uwa Congolais qui tire en bossema dans la moindre escarmouche. Mais Denise la TikTokaise, Denise a une première femme, c'est Denise la TikTokaise. Denise la TikTokaise, yeule mnyumba ya Kagame. Yeule kona panda Air Rwanda. Et puis mukuna uisha ba FARDC, mukuna uisha peuple congolais. Denis Nyakeru libolo na yo. Nyakeru libolo na yo. Nyakeru sunji yako, libolo na yo. Sunji yako, mafushi yako, libolo na yo Nyakeru. Peuple congolais, trop c'est trop, bekona tuchezea. Bekona tuchezea, bekona tuchezea. Kagame ni bofu wa Chilombo. Bekona uisha ba FRDC, bekona uisha peuple congolais. Peuple congolais. Mukipime kuatake Rwanda. Chilombo atapeleka ordre kuba FRDC batire mba Congolais. Puisque Chilombo kona protéger babofu bake ba ku Rwanda. Denis Nyakeru sunji yako. Denis Nyakeru libolo na yo. Mwasi ya Kagame libolo na yo sunji yako. Denis Nyakeru sunji yako libolo na yo. Libolo ya mama na yo. Libolo ya mama Mart mabinji ya Chilombo. Kucheza na shiuko. Kucheza na shiuko. Munenda bushiku munasumburia, munafanya maplan, munatuma ba FARDC Thompson ikakufu. Na bo benyeni ba Thompson, bwana kufia $100. Munafanya marenyo bushiku, munawisha peuple congolais. Denis Nyakeru libolo na yo famille, libolo na yo, sunji yako. Rwandezi ya Denis Nyakeru ezala mbalano asuka ya kobima kosala ba discours ezanga tina tangu batu bazana na bakanda. Azoloba peke no ata este wana bazwi yango. Bana na biso bakoko bakokololo bako récupérer yango wana sonité bino bozo sala nini bozo yiba kaka musala kaka koyiba na machu vina ba fête mobile na za incapable ya kobunda kaka tonge nano ya zata na pouvoir wana bo récupérer ta barbuna na ruchuru masisi bamboka nyonso o eza na mboka banguna et pour yako loba ozo sala pozo pesa ba biata este bazyango bino bo ali boma
bano ya bana na bakoko bakokolole ya bato ozoloba na banani yango bino bana na bino bana bapoto bana sécurité botinda pe bana na bino nanu bake kobunda kuna bana oyo ozoloba bana bakoko bakokololo ekongole tozala nanu bato tango ezoyinda kuna bato bazokufa eza bapeuple lambda oyo baganyaka baliaka kuta ata mbongo ya kongo wana te tango azoloba bana na biso bakoko bakokololo eza bana na ye te bakoko to bakokololo na ye te kaka bana na biso basitoyen lambda nde baokufa na baeste wana yo Denise ezala mbalano ya suka vraiment tu as raté l'occasion de te taire kanga munoko na mbala suka obima esuna ba discours aboy parce que ba congolais nyonso ba na kanda bokanisa teke biso nyonso to ba ngamba na bino bazoba to ba masse populaire o ba obetela bino maboko bana bakoko bakokolo obolo bakaya ba citoyen ba peuple o ba bénéficiaire atane lo moko te na mboka wana ti et abana na bino na bakoko bakokolo na bino bana na bino baza sécuriser baza tranquille bakozala mpe bakoko bakokolo na bino wana soni te tala randeuse oyo zupe munoko fungoli na ba verset biblique a lokuta yo vraiment yo mobile na yo na kati ya ba loge yo ya kolobela biso makambo ya bonzambe toi tu as que quoi de Dieu tala ba rwandaise mususu ya banyake kumbala suka kanga munoko na yo na makambo boye tu n'avais même pas intérêt à fungola munoko na yo wana ya koloba bana na biso fionto mbala suka yo Denise Nyakeru yo tala ba rwandaise mission na bino ekosimba te bakoko na biso Kimbangu Lumumba Kimpanvita banzinga ba babunda pona mabela wana basi ba telemi mission na bino eza échoué tokobunda ngai na kobunda nga ndako dénoncer pe na koloba tina suka la seule chose qui peut m'arrêter zaka liwa so na kufi na kotika te na ko dénoncer bino pe na koloba pona mboka na nga tina suka tina okota na mabele tala ba rwandaise oyo alobi bana bakoko bakokololo ya bino ou bien ka ya ba citoyen lambda o ba o souffrir bazoli ata na nzala na bango te n'importe quoi mbala suka Denise Nyakeru pesi nga kanda yo mikolo ngana yo ba vidéo ya mabe makasi tous les jours Papa Jean-Pierre ministre de l'Intérieur il y a des postes chaque jour soki na lamuki na komelie ndenge nini na landaka na linga kolanda réseaux sociaux te po elongola anga kimia tongo nyonso tu na bengaka papa Jean-Pierre Bemba ministre de la défense pour na kotuna e papa bonikuna est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit? Quelle est la fonction de Denise Nyakeru pour qu'elle s'informe de la situation de guerre dans l'Est de la République auprès d'un vice-premier ministre? Et elle vient vous le dire. Donc, la première dame appelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et elle le dit en public. Pour avoir des informations sur la situation sécuritaire de la guerre. Est-ce que c'est non? D'abord, sur le plan, il y a respect, il y a Momoto. Moi, si il y a Moutou, président de la République, azako benga ba collaborateur ya mubali na ye. To banano na ndenga bomoto to za ba bantu. Avant na kota nango na inutilité, na manque ya sens nango sur le plan, il y a structuration mboka. Moi si ya mutu ya ndako, mama ya ndako alobi chaque tongo a benga ka collaborateur ya mubali na ye qui par-dessus tout est ministre de la Défense pose une information sur mboka. Il est bien en public. Il est bien. Regardez comment on gère votre pays. Ce sont ces gens qui vont aller s'agenouiller chez Maman Marthe. Quel est... C'est même... C'est inhumain. C'est-à-dire que même en termes de moralité, moralement. Comment le rôle de la première dame, c'est de rester à la maison, s'occuper de son mari ou de commencer à appeler les collaborateurs de son mari pour avoir les informations sur le pays. Donc, maintenant, sur le plan moral, africain. Moi si amutu ya ndaku chaque tongo a lobby azo sa maman on a que chaque tongo azo ka téléphone na ye abenga mobile ya mutu mususu akeno ko tuna ye makambo ya mboka. Quelle familiarité. Quelle familiarité. Et où tu wapi? Moi si ya muluba mobile ile muluba kasayen bande ko na ngai. Le pays est dans la rue. C'est votre première dame qui parle. Le pays est dans la rue. Chaque tongo, et elle précise, chaque tongo. Mama bobila dawa benga kamutu. Soki mama bobila dawa benga kamutu. Alekaka na TV pour le bayango. Tozalaka na guerre en 97. Mama bobila dawa zu téléphone na ye, abengi général Mayele. Mama bobila dawa zu téléphone na ye, abengi likulia.
Mama Bobila la wabengi pe aleki na teva lobi na benga kalikulia na benga kamayele tongo nyonso ayebisanga guerre komi Bobila dawa Mobutu atiki ya longa aleka na teva loba bongo. Mama Olive Lembe Kabila oyo. Son mari a géré des guerres. Son mari a pris le pouvoir pendant la guerre. À 29 ans, Mobalina Bundi, Mobalina Kimiseba 23. Maman Olive Abandoko la Mukana Tongo a eu téléphone, Abandiko Benga, ba collaborateur, ba de ministre à défense. À l'équipe native Lobi Nabino, Nazaki, Maman Olive, Bazaki Bassa président de la République. Toza wapi Bandeko Nangai. Toza wapi, Tozo Kende wapi. D'abord pour le kumu ya moi si ya mutu. Pour le kumu ya moi si ya muluba nandako. Okoko sala makamba boy. Et pour les gens qui le bien, même si ça peut se faire, il faut passer à la télévision pour le dire. C'est les Rwandais qui vous ont dit de faire ça. Parce que Bino, tout tourne autour du Rwanda. Les Rwandais, c'est les Rwandais. C'est les Rwandais qui ont dit à votre première dame, à vos premières dames, de créer des familiarités avec les collaborateurs de leur mari et de passer à la télévision pour le dire. C'est les Rwandais, c'est les M23. C'est les M23, c'est Paul Kagame qui lui a demandé de faire ça. L'État est sacré, mes chers frères. La République est sacrée. La gestion de la République est une chose de kiki. La gestion de la République est une chose sacrée. Le professeur Bochaba a écrit un livre que j'ai, je crois, entre le faucon, entre les faucons et les colombes, quelque chose comme ça, où vont les partis politiques. Dans un de ses ouvrages, je crois que si c'est pas dans celui-là, c'est dans Entre la religion et la conscience, je dois retrouver l'extrait où j'ai lu. Il dit dans un extrait, il dit l'État est le plus froid de tous les monstres froids. L'État est le plus froid de tous les monstres froids. Ça veut dire qu'en matière de gestion de l'État, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas de familiarité dans la gestion de l'État. L'État, il est sacré. Vous avez la responsabilité de conduire les 100 millions de Congolais. Vous avez la responsabilité de gérer 2 345 410 km² de superficie. La gestion de la République est une chose sacrée. Elle doit se faire avec une certaine hauteur, une certaine dignité, mes chers frères. Il n'y a pas de familiarité dans la gestion des affaires de l'État. Et vous pensez que ces gens vont vous finir la guerre? Un peuple amorphe que nous sommes. Nous laissons la République être gérée comme ça entre des copains, des copinages au sommet de l'État. Des copinages. Des familiarités inutiles comme ça. Et on les dit en public. Dans un pays sérieux, les gens doivent descendre dans la rue. Dans un pays sérieux, les gens doivent manifester pour poser des questions à son mari. Bolaliga Bolamuki, Brigitte Macron vous dit, chaque tongo, abenga kasoki nani, quoi sur l'information en boka. Akomi kuna ndengeni, akoti wana ndengeni. Un pays en guerre, okomi wana ndengeni, okomi camarade ndengeni, bo wando benga la makama mboka, okomi wana ndengeni. Mais dans un pays où le peuple ne comprend pas les enjeux, on laisse passer. Et ce sont ces équipes qui ont filmé et qui ont mis ça. Bembaza camarade naye, aza seme qui naye, aza bokilo naye. C'est quelle familiarité ça? Bandeko Nangai, bonjour Cordon. Malgré Naza, je suis à Paris, mais vraiment je me vois le devoir de réagir un peu à la vidéo. Voilà, et puis je pars juste après. Ata tout le monde semblait à victoire, il faut tout Nzambe. Et l'Obami, dans Jérémie 29, verset 7. C'est là qu'on tourne notre force. Il faut tout le monde de la bonne mboka na biso. Lelo ata basui est, bana na biso, bakoko na biso, bakoko na biso, bakoya ko réclamer parti wana. Bandeko Nangai, vraiment. Dans ce qui n'a pas surtout pour réagir dans ma propos. Donc, à l'objet, biso to continuer à rebondir. To tungisa Nzambe. C'est comme si Angelou ba okitanase, ba ye obunda na place que ba équipé ba militaire congolais ba ke obunda pour na nyakeru. Donc biso to continuer à rebondir la Nzambe na Jérémie quoi. Totungisaka Nzambe parce que na Rwanda kuna basambelaki.
Na Rwanda bayebi nzambe te, je crois. États-Unis, pays wana nyonso to bazo embrouiller biso autour basali clique wana Rwanda. Bango bayebi nzambe te. Loko la dimanche ezo ya lobi boye, bango ba ke église te. Ka ba congolais de fubo kende bo sambela makasi pona mboka na bino. To tungisaka nzambe po peut-être nzamba okitsela biso ba angelou ba ya kobunda. Et deuxièmement, Nyakeru est en train de préparer la morale, il y a ma maman, il y a ma peuple éduqué, une femme c'est éduquer une nation. Pour la comme ça, que ata bazui ma belé na biso, problème est athée. Donc pendant qu'on va en pouvoir. Donc ils ne font rien pour récupérer ma bounagana, ça fait presque 200 jours le lot. Pardon, ça fait 600 jours. Donc on a 2 ans déjà. Malobi ata bazui yango bana na biso, bakokolo na biso. Bakoya ko réclamer yango. Mes amis, wana eza message codé que aza ko préparer bino déjà boyeba ke côté wana te kei nango to kipete parce que bango pe bakolongwa na pouvoir basali musala na bango ndenge eza ba Mikhail Gorbachev donc ba okende pe basali musala na bango bakaboli Congo bapesi parti wana et nos enfants bakoko na biso bakoko lolololo tango bakoya ne bango bakoya ko réclamer mabele wana mais tango bakoya ba ko réclamer mabele wana ba okuta déjà peuple ya muso avandi wana et au créer maman na désordre dans niveau de moki. Donc c'est quoi cet esprit philosophie wana ke bosa elo côté hein to bon de la nzambe mais ata bazui yango bakoko na biso bakoya et muto azolo ba wana boye moi si à président de la République apparemment. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas accepter le message au Nyakeru Alobi. C'est clair, il est en train de vous dire que l'Est est parti. Alors, vous allez de l'autre côté, continuez dans l'église. Vous allez de là, vous allez prier dans la ville, vous allez peut-être que vous allez retourner dans l'Angelouba Kitabaya. C'est ça le message de Nyakeru. Parce que ils auront déjà fait leur travail au Bachaki Bango Place Wana, Bakaboli STK, et c'est bon pour eux. C'est bon. Message Joua Banderonangai est dérangé de STK, et c'est bon. Donc Poutine viendra après que Gorbachev a Kaboli Mbokanaye, il recesse. Poutine a koya pour recoller par morceau, à ce mois Donbass, à ce mois Nini, à ce l'occasion qui s'est marré, qui s'est sauté. Kazakhstan et Kei, Takidjistan et Kenda, pays où Turkménistan et Kenda, tout, Tchétchénie, tout, Géorgie, tout. Et ça, il y a 4 IRSS. Et Kenda, Gorbachev, Kabola Yango, Akenda Okufa l'exil, et Bango Pé, donc, au Kaboli Congo. Et bah là, on a Belgique, il faut Koli en Belgique, pour la Bango Congolien. Regardez même Félix, même village n'a pas Tongangote, province n'a pas Tongangote, a son tout le banda parce qu'il y a après mission na Bango wana, Barouya na Bango Vanda na Belgique. Donc ça, ce sont des messages que tout le monde doit réagir. Koyebi sanyake uke, mboka na biso, tokotika te bazwa yango, biso toza vivant boye, parce que bana na biso, bakoko na biso. Bakoya, donc il a un temps de 2 ou 3 générations. Nekoya et nous avons récupéré. Et pendant ce temps là-bas, Oyo Yé, Atin Bango la bourse, na excellence ya Awa, Bana Wana, Baziba Mayele, Batangi Tangi, Bazongi, Bakoya, et s'auto-déterminer, et Bakomi ko diriger comme état république qui m'a boyé, et Mindele va piller tout ce qui est dans la Siamabélé, dans la Mabélé, partout dans Maï, ils viennent piller là-bas. Mais vous ne pouvez pas s'habiller au courant là-bas. Il faut comprendre le message naé, ça collé. Le message naé, azo do bango, azo kumisa maman, ba beta maboko, maman na biso, tout dans langue clair, et presque sont des analphabètes. Donc, bazo yo kaka, ba sepeli ke nzambe, parce que ba tia bango nzambe na mutu, ke nzambe na obundela ba congolais, et ba tout musu ba obunda te donc nzamba okita ba angelou, ba de ona nzamba okita te. Zamba okita banjelu te baya robunda na mboka na biso, il faut to tchango na mutu na biso. Boy Nyakeru ndenge wana. À la place d'aller prier dans l'église to tungisa nzambe na Jérémie, non, il faut plutôt équiper nos militaires, l'air bien payé, ils vont faire leur boulot, c'est tout.
bobenga baarmée étrangère euta gauche droite eyate, c'est tout. C'est l'armée congolaise qui a le devoir de défendre l'intégrité avec bakonzi wana. Mais soki bakonzi baza bacomplice nini tokomona. Que dire? Cordowich, partagez vidéo au Massou. lelo ata bazwi est bana na biso bakoko na biso bakokolo na biso bakoya koréclame parti wana. Ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. Le peuple congolais m'a renouvelé. Tshisekedi a décidé de faire la guerre au Rwanda et d'arrêter Paul Kagame en le traitant d'un dangereux criminel à éradiquer de l'Afrique. Écoutez les déclarations. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, mot de retenir en haut. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter et moi, je suis ce quelqu'un-là. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de Babeti Lissasi, Congolais Morakoufi. Moko, pas deux, Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution.